nga naza mwana ya Boseko Talinka Lantanya Ngonda o bakunda na Air Congo à l'époque, le comme Air Zaïre, naza mwana suka. Vous avez Air Zaïre à l'époque. Ils Air Zaïre et comme Air Congo. Naza mwana suka mais bon naza objectif il y a na fondation de Boyoki et j'aimerais bien aider province nanga basi ya province na biso ba avancer parce que les a le corbombaté précarité ils ont ma casse donc pas ils ont ma casse na province tu vois et moi en tant que fille de ma province je voudrais nacha moi coup de pouce moko que basi ya mboka nanga ba avancer pe na quelque chose c'est pour ça je demande au nyonso alingi ayato sangana to aider ba fille na biso ba bota batika ko perdre vinde bazo perdre wana to aider bana na biso batanga ba classe na gratuité au Mukonzambo kapesi nino koluba na jeunesse ya lelo oyo ba lotara poto pona ngai koteka lipango eza idéal te poto eza paradis te poto eza ngoka ndi to mo Kinshasa beza ndi mo ebima ka ndi pe bima na eza mabete mutu a souhaité ko voyager eza na mabete eza bien parce que mutu faut a voyager kande mayele funga maka et pas bani wa sa biso pe to ko sala boy mais pour moi si faut la autonome par autonomie na yo moko o mi pe sa respect na linga ba bi on bon moto donc on mi pe sa respect il y a des filles ici que je vois à Kinshasa ba voyager peu ba zonga ba mon bien tu vois mais pour tes paradis ezaka que au bimi au zongi pe mais au kantambo kanayo j'aimerais dire que l'Équateur en ce moment c'est vraiment une province qui est vraiment par terre si le regard peut tourner un peu sur la province de l'Équateur ça nous fera vraiment du bien de penser aussi à mes sœurs et frères qui sont vraiment dans la précarité et je demande un grand soutien de votre part venant de vous, de l'Équateur. Ça nous fera vraiment un bien énorme. Ok. Le logo Nanga, ça représente la femme et les enfants. Tu vois, banana, moi, Simon, on a banana balé. Movoana, ils ont royauté. Moi, c'est Azabokondi, tu vois. C'est la femme qui donne la vie. Pour nous, notre slogan, c'est une femme, une nation. Alors, le vert, là, c'est l'environnement qu'on a à l'Équateur. Donc, nous étions dans l'Équateur, dans l'Australie. Donc, ils ont couvert en vert. Et soleil, parce que moi, ils ont cassé l'Équateur. Il y a un représentant au le logo Nabiso. Le soleil qui fait très chaud à l'Équateur. Et l'environnement. Et voilà la femme et l'enfant. C'est tout. Nous en avons besoin que moi, c'est l'Équateur, Atika ko perdre vie, apé sa vie, l'Équateur. Et puis, bana, bazana ba phone, ba biloko a classe, ba tanga, parce que gratuité, oui, mais biloko tangi les athées. Mais nous avons besoin, il y a aide à batignon, ça. Et bah, le bin, il s'appuie mon scolaire longté, il s'appuie 5 monter scolaire longué. Donc, on est là, écrivez-nous. Notre coordination va vous répondre. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous exige de recevoir aussi des grandes dames qui ont de belles initiatives et surtout dans le cadre de promouvoir la jeunesse, la culture de notre pays. Une fois de plus, salut à vous tous qui êtes branchés sur nos chaînes partenaires. Ici, c'est Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Avec moi, votre humble serviteur Peginsa, le terminateur de la presse congolaise moderne, qui aujourd'hui va devoir recevoir une très belle dame, une jolie dame qui a la taille prophétique et un corps évangélique. Elle s'appelle Madame Zaya Bosekota. Nous allons parler avec elle en long et à large et elle va nous présenter sa fondation et elle va nous parler aussi d'elle. Qui est Madame Zaya Bosekota, d'où elle vient et où elle va. Et cette émission n'est pas seulement une émission qu'on va prononcer en français, mais ça sera plutôt une émission bilingue. Nous allons aussi prononcer en la langue vernaculaire, précisément le lingala,
Pour la meilleure compréhension, bandeko na biso ya Équateur, mbote na bino losako. Bozo kotala biso na Équateur, bandeko ya Équateur ya diaspora. Adona Kinshasa, nazana esongo ya bino mwana moko ya Équateur, oya botami na Kinshasa, kasi originaire ya Équateur, azali na lofundu pe lolendo ya kolobaki nazali mwana ya Équateur, puis akobeta lisolo ya fondation na ye oyo et vendisi plus kunga pe idéologie na niveau ya Équateur. To sula pima mboka auti wapi, kwa azala wapi, azana bambition ni na mboko oyo. Parce que lelo yo basi nde ba makambo, ba maman nde makambo. Lelo to mo comprendre valeur ya maman parce que bana Kinshasa mokili bobimba lelo photo pesa ba maman merci parce que soki maman te mais ne to botamité. Une fois de plus, merci na bino nyonso oza kotala biso partout na betando ike na chaîne partenaire na chaîne YouTube. Ngai mopandisa ngona bino monene Peginsa sa terminateur de la presse. Lelo nazo yambela bino Mama Zaya Bosekota. Madame Zaya Bosekota, ça va? Oui, ça va bien. Tranquille? Tranquille, ça va bien, merci. Bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup. Madame Zaya Bosekota, si aujourd'hui on peut définir Zaya Bosekota, on dira? En fait, je m'appelle Zaya Esaïe Bosekota. Je suis née à Kinshasa. Et na États-Unis, à Los Angeles, na zone Kinshasa, mais Kinshasa va monter parce que na Équateur. Moi, c'est plus l'Équateur que na Mbandaka parce que c'est une ville qui m'est à cœur et puis c'est une histoire de l'âme quoi, avec l'Équateur avec moi. Merci de l'inga tokota mangona indusa. Mazaya Bosekota. Pourquoi ozongi na Kinshasa? Olo vandi sa fondation awa na Kinshasa, olobi o vandi sa fondation mingi na niveau ya Équateur. Pona nini likanisi ni ozokyo? Pona nga Équateur na ebité eza mboka ba koko nanga, ba parents nanga, ba uta. En tout cas, depuis naza moi qui naza toujours na bolingo ya mabele wana quoi, tu vois. Et cette fois-ci, ton nazoni awa, je me suis dit il faut na kende natala place Wakunda papa parce que papa Wakunda et Kuna. Je suis allée na Équateur, na moni et na kenda déjà na bomwana. Siko nazoni après 36 ans et pesinga posa makasi quoi ya kovanda kuna ya kozala kuna na sepel na nazonga kuna na aider bato plus kuna que être à Kinshasa. Fondation Zaya Bosekota et salami pona nini et puis pona objectif nini? En fait étude des avec ça na niveau Équateur basi bazokufa na accouchement mais au mona ba pesa vite avant pesa vie akufi na ye na mwana akufi mais bazokufa ebele ngata na moni na yoki babilo kwa na mi je me suis dit il faut aider la femme équatorienne à garder vie pour nanga une femme c'est une nation tu vois et fondation Nabiso elingi aider moi si ceux qui abandizemi na 3 mois si na accouchement ils a la gratuit quoi ils a objectif Nabiso que tout tika ko perdre vie ndenge bazo perdre vie on a parce que information ezate santé ya okende penda prénatal nde tokendaka kokende chaque mois akenda anete azaneka o check ici bon bakisi yango biso to ça des fois bokoko eza mabete eza bien mais eko fonctionner pas na yo nga eko na ngo fonctionner te siko tant yo sala ngo pa na nga ebominga ale komi makamu kilikili batu ba perdre ba vie. Alors moi je me suis dit il faut commencer à aider mes sœurs à garder, à couper sa vie quoi, en Équateur. Ça c'est numéro 1 comme objectif. Et 2 c'est que classe les lots si gratuité, non? Na étendu à Mokamumba, c'est la gratuité. Mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai remarqué quelque chose. Quand je suis allée à une ville, à ville j'ai vu quelques petits là qui étaient là.
Kabé biso mbongo po na bic na cahier. Ça m'avait vraiment beaucoup touché, tu vois. Je me suis dit, ah, bon, gratuité les alliés. À quoi qui est classe, mais azana bikité, azana kaïté, à ça moi je me suis dit fondation, il faut aider pour fournir bah cahier, bah bic, et puis on va voir ce qui va venir, mais c'est l'Équateur ou rien avec moi, tu vois. Alors, Madame Zaya Bossé Kota, yebisa biso nano. Fondation ebandaki na nini et puis tant ni ozwaki likanisi ya créer fondation. Bon, fondation, nazai na idée okinde ko aider ka batu liboso, tu vois. C'était d'abord idée nangana idée na batu Équateur na ki novana na mbanda. Mais arrivé à Kinshasa, depuis nazai na idée nanga depuis na LA kuna. Mais grand frère Moko, je tais son nom, il m'a dit non, c'est mieux de faire une fondation, tu vois. Tu vas plus aider dans la fondation que eux aider individuellement, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, c'est une bonne idée, on a ça la fondation. C'est comme ça que on a créé fondation, on a créé. Alors, aux visions, on a eu des arakosuka na ko aider batu to élargir les visions. Si vision nangeza ko aider territoire nyos ya Équateur, et là c'est territoire dans un besoin ko expandre fondation ndenge au banamisala, donc to expandre to aider ba place nyos il faut te aider. C'est pas seulement Mbandara, c'est moi je suis de Bolomba. J'aimerais aussi que Bata Bolomba va bénéficier de la fondation, donc partout, pas seulement Bolomba, Ingende, partout va bénéficier de. Mais on est tout au début, il y a fondation, donc c'est ça nos objectifs. Nabane nion sur sali mais qu'il y a pour toujours rappeler na batuke Madame Zaya Bossé Kota a botami na Kinshasa mais a Koliming libanda ya mboka sali plus de 36 ans na libanda ya mboka na mboka États-Unis précisément na ville nini madame na Los Angeles. Avant de plus na Los Angeles. Madame Zaya Bossé Kota na ndengo kene libanda ya mboka plus de 36 ans. Mais tango benga ngai obisenga pegi na ki posa rozonga na mboka nanga. Moi déjà 36 ans na mboka mupaya. Oyo wandisi makambu ozali femme d'affaires au salaire makambu no ebele mais au sali combien d'années libanda ya mboka kuna na Los Angeles na mboka mindele na États-Unis. Na sali plus ou moins né l'Abima depuis mboka 18 ans depuis l'Abima mboka. Yeah. Batmusu bazo douter koza quinoise, batmusu bazo douter koza congolaise, pour mboka komara bongo, même étrangère ba komara ba congolaise pour mboka na so yamba ba nini. Nous na kini a otanga na école nini pour ba classe na ba se retrouver pe. Ah ouais, na tang na Noirit, na za diplôme na Noirit, à Noirit 2. Ni na zo examen d'état na kuna. Au botama na commune de la quartier na botami na Gombe na clinique Ngalema na koli na Gombe na Ipen. OK. Alors madame Zaya Bossé Kota okokabula musala ndenge nini kayo na niveau ya mboka mupaya na kozonga mingi na mboka na yo pona ko vandisa fondation na makasi. Tozana vraiment coordination, on te ko prendre charge na fondation. Les structures qui sont montées. Donc, Naza la télé, il faut fonctionner quoi. Mais na Kinshasa fait quand même fondation au Salamato et Panzana na Congo. Mais yo boy au Bikaka d'abord Équateur. Biso fondation na biso ni Kinshasa teka Équateur. Donc bana kanga. Alors on a tikio au solo na ba homme politique, ba grand mécène. Batu nyonso basala kombo o bazali ban Équateur ba papa na yo ba noko na yo bandeko na yo ba baza kolanda yo attend que mwana Équateur solo na bakonzi na bandeko no ban Équateur baza kolanda yo. Eh ben nga naza mwana ya Bossé Kota linka lantanya ngonda o bakunda na Air Congo à l'époque le comme Air Zaïre naza mwana suka. Vous avez Air Zaïre à l'époque. Eza Air Zaïre et comme Air Congo. Naza mwana suka mais bon naza objectif il y a na fondation de Boyoki et j'aimerais bien aider province nanga basi ya province na biso ba avancer parce que
eza eloko ya bomba te, précarité eza makasi, donc passe eza makasi na province, tu vois. Et moi, en tant que fille de ma province, je voudrais nacha moi coup de pouce moko que basi ambo kananga ba avancer pena quelque chose. C'est pour ça que je demande au nyos alingi ayato sangana to aider ba fille na biso ba bota ba tika ko perdre vinde bazo perdre wana to aider bana na biso ba tanga ba classe na gratuité au Mukonzambo kapesi. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'allais demander. Merci beaucoup. Wana ezalaki Madame Zaya Bosse Kota Oyazali mwana ya Équateur ya solo solo. Clin d'œil na son excellence Gilwando Mboyo tala mwana na yo leki na yo Équateur. Boza est vraiment ébélé. Merci beaucoup Dabino bana Kinshasa, bana Équateur, bana nyonso oyo tozotala biso depuis Mbandaka, depuis na mikili ya poto. Awa touti koyambela bino pe toyambi mwana mwasi oyo azali originaire ya Équateur. Le temps pour moi ya ko belela bakonzi ya Équateur pe ba notable bosimba mwana mwasi oyo parce que azana likanisi malamu likanisi ya kotombola lokumu ya Équateur. Yango naza kobelela bokulaka mokolo ya mpongo, bokulaka bongongo, bokulaka etumba Tristan yo yebi, et puis Yaya José Ndundu yo yebi, grand prêtre de Ligonzinga na bandeko nyonso natangi na o natangi te Équateur mobimba bo soutenir mwana mwasi oyo azana vision kitoko. Alingi jeune fille azwa valeur na ye, alingi ba mama ba papa bana kelasi bana mike na mwa moke oyo azwaka na musala oyo asalaka na mboka ya Los Angeles na libanda ya mboka yango alingi ete fondation na ye evandisa nkunga pe idéologie d'abord na Équateur, vision na ye zana Équateur d'abord, donc ba non Équateur après soki nzambe apesi ba possibilité na makanisi mususu lobby to après lobby akoyiko panza yango ezala mokili mobimba kasi alingi nanu to vandisa nkunga pe idéologie na mboka ya Équateur. Madame Zaya nayebi te ntango okomaki na Équateur constant nini osalaki mingi na ba jeune fille to na ba mama souci na bango to pasi na bango ezalaki nini, eza nini mingi pasi ya population eza nini kuna na mboka ya Équateur? Souci makasi na Équateur eza musala eza te ata lelo ovandi na libala parce que na ntango ba parents na biso ezalaki mwasi avanda na libala mobala akipaka ye bon ata mobala yango aovandi so na libala mais soki mbongo ya kolia eza te bosala nini. Musala eza te, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien, mais difficulté eza makasi na ba niveau nyonso. Alors nyonso nga souci na ngeza province ezwa vie parce que otala boye vie eza te, musala eza te, loko eza te, oleka boye pesa ozonga boye pesa, mais parce que y a rien, tu vois. Nga na lingi Équateur ezwa vie o ezalaki nango avant, tu vois. Oyo ba papa biso bazaki na fierté wana olobaki nous sommes de l'Équateur, tu vois. Eza souci na ngai. Alors bakonzi bazokolanda oni nokobisa bakonzi ya mboka surtout président de la République, garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo pe azali diaspora lokola yo oye mboka okuti mokonzi ya mboka c'est Fachi Beton, nini okoyebisa ye chef de l'État za kolanda yo? J'aimerais dire que l'Équateur en ce moment c'est vraiment une province qui est vraiment par terre. Si le regard peut tourner un peu sur la province de l'Équateur, ça nous fera vraiment du bien de penser aussi à mes sœurs et frères qui sont vraiment dans la précarité. Et je demande un grand soutien de votre part, venant de vous, de l'Équateur. Ça nous fera vraiment un bien énorme. Voilà mon message. Alors, Madame Zaya Bosse Kota, nayebi te na séjour na Kinshasa, ozapi mo na Kinshasa, obotama na Kinshasa,
au moins Kinshasa ndeni par rapport au nongo tigra namoni Kinshasa na sipeli na ba déco asali wana gouverneur Gentili gouverneur asali, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a donné image mosusu ya Kinshasa. Namoni mwa banzela basali nga na kumbaka awa so na kumbi naza na notion wana ya so mouton te, donc des fois ça mata so mouton nga na comprendre te so na mati so mouton na leki 24 pour la nga na ki vomi na kinika tout droit dans ces wana, mais ils ont une initiative moko bien, tu vois, il y a pas d'embouteillage quand tu es au-dessus là-bas ce mouton là, voilà, ils ont plus nassé, mais en tout cas j'ai vu vraiment bandila babongisi moi bleu mi ça va. On est en train d'avancer, quoi. C'est déjà un pas. Donc, nous, quoi, le gouverneur Gentili je dis bravo pour le travail qu'il est en train de faire à Kinshasa. Vraiment, il y a beaucoup de changements, beaucoup. En tout cas, bravo. Par rapport aux États-Unis, quand même, on dit, moi, mine de Kinshasa, on dit, quand même. Nandimi moi mwinda wana mwinda na ville na moni ezokende penza mingi te. Ponga na ville na moni ezokende penza mingi te. Depuis na ye na sentir vraiment que courant ezatete na sentir en moté, mais je ne sais pas ba commune mususu, tu vois, na éviter. Mais minda quand même do moni ba lumière ba lampe pour na de la mobimba, oui namoni aéroport. Namoni bon ville déjà d'Aka éclairée depuis Kitambo, namoni P24 éclairé bien sûr. En tout cas, coup de chapeau. Merci beaucoup madame Zaya Bossé Kota. Bazo comme la biso minga ba recontacter on nini pour na to moni vraiment on a souci Équateur, on a vraiment mon Équateur ya solo kasi ba recontacter on nini pour na basunga yo, ba accompagner vision na yo. Oyo za nango ya ko soutenir pe ko sunga bandeko na yo Équateur. Vous pouvez me contacter sur mon tweet, c'est Zaya Bossé Kota, et vous pouvez aussi passer par Peggy Tata et il va me contacter aussi. Merci. Merci beaucoup madame Zaya Bossé Kota, mais quand même nini okolo bana ba jeune fille au lelo na ville ya Kinshasa. Bazo rêver mikili ya poto, bazo rêver ko ya poto za danser, surtout yo dans Los Angeles, les États-Unis pe na mboka Maria. Lelo plus de 18 ans na mboka mpaya, mais au poni na ozonga. Après ça ya kotanga ba kelasi, au bolingi ozonga, mais est-ce que au encourager batu to ba jeune fille, to ba maman ba teka mapangu na bango, batinda bana bango na poto? Pour te voir ça la vie mususu to ndenge nini yo pena yebisa biso na vérité pour bato be balemi Kinshasa ba lemi ba koka na bango te yo attend que mona Kinshasa mais mona poto ya solo poto ya mboka Maria nino koluba na jeunesse ya lelo oyo ba olotaka poto pona ngai côté kalipango eza idéal te. Poto eza paradis te, poto eza ngo kandi to mo Kinshasa eza ndenge mo ebima kandi pe bima na eza mabete mutu a souhaité ko voyager, eza ngo mabete eza bien parce que mutu il faut a voyager kandi mayele funga maka et pas bani wa sa biso pe to ko sala boy. Mais pour moi si faut la autonome par autonomie na yo moko o mi pe sa respect na ninga ba bien bo moto. Donc on mi pe sa respect il y a des filles ici que je vois à Kinshasa, bah voyager, puis bah zonga, bah bien, tu vois. Mais pour tes paradis, ils ont que au bimi, au zongi pe, mais au kantambo kanayo. Merci beaucoup. Nabino nyo sobana poto, boza kolanda pegin sasa na madame Zaya Bossé Kota wazali congolaise ya diaspora, mais mikolo na séjour munene na ville ya Kinshasa na mboka ya Équateur kuna avant d'ici masolo ya fondation Zaya Bossé Kota. Madame Zaya Bossé Kota, tout le monde logo na yo ya fondation. Tout le monde commis Zaya Fondation. Zaya Fondation, au commis Zaya Fondation. Mais Otier expliquez bien son couleur yo. Tout le monde expliquez bien moko na moko eloko momona mo parce que et comme le rôle logo ya
il y a loge moko to nini te to comprendre te faut to yebaka que toi l'on a relaxé nini eloko bo relaxé nini eloko moko na moko to yebaka. OK. Logo nanga ça représente la femme et les enfants. Tu vois, banana moi Simon on a banana balé. Movwana ils a royauté. Moi c'est Azabokondi, tu vois, c'est la femme qui donne la vie. Pour nous, notre slogan, c'est une femme, une nation. Alors, le vert, là, c'est l'environnement qu'on a à l'Équateur. Donc, nous étions dans l'Équateur, dans l'Australie. Donc, ils ont couvert en vert. Et soleil, parce que moi, ils ont cassé l'Équateur. Il y a un représentant, on a le logo Nabiso. Le soleil qui fait très chaud à l'Équateur et l'environnement. Et voilà la femme et l'enfant, c'est tout. Tu as pratiquement dans souka ya entretien Nabiso. Na Madame Zaya Bosekota, mais tu es bien que au Vandana Mukili Poto, Namboka ya Los Angeles, aux États-Unis. Peut-être bande konayo to ba camarade na yo ba ami na yo oyo baza na Los Angeles o ba yebi lingala te, ba yebi français te. Ba na lingi au résumé na moi 30 secondes 1 minute. Ma solo ou solo qu'est-ce que les gens peuvent retenir na Matali Fondation Zaya Bosekota en anglais explain us the foundation Zaya. Okay, the foundation is all about children and women to help women to not dying while they're giving birth. So also helping small children having like furniture for school. And it's all about that in DRC Congo in the province of Equator. Our foundation wants to help those kind of people, women and children, boy and girl, not only girl. So what we were saying here is like we want to help the people from my province because I'm from there. I want to help people from there. So that's it. Merci beaucoup, Madame Zaya Bosekota. Peut-être na tunyo keso mokote na tikio osulana bande ko nyonso Équateur, ba Congolais nyonso, ba o balzui liba ko Rolanda yo na bande ko diaspora na tikio osolola na ba ebanson bazui libaku pe ba pesi matoyi na bango pe miso ya kolanda yo bonzenga oyo za kongenga mwasi Équateur bande ko ba koyoka. Merci mingi na ndenge botalinga na journal lelo. Na lingi vraiment na moi discussion na biso amke bato ba retenir que tous en a besoin que moi si na Équateur atika ko perdre vie après sa vie na Équateur. Et puis bana bazala na ba biloko a classe batanga parce que gratuité y oui mais biloko tangi les athées mais naza na besoin ya aide batu nyonso et balobi na lingala lisapi moko esikola elongte lisapi 5 mote esikolaka elongi. Donc on est là, écrivez-nous, notre coordination va vous répondre. Merci beaucoup. Moi mbote na famille mbote merci mbote na maman nanga tasa otalanga. I love you so much and be strong. That's it. Merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso nambela kibino lelo mama bonzenga mwasi kitoko waza kongenga lokola sanza mama Zaya Bosekota autrement dit mère doublée mwasi vraiment bonzenga bo mone boye maman ma passe mais on dit maté donc plaisir et puis esengo na ba mama nyonso Équateur botala mwana na bino azosala fierté na bino na niveau ya libanda ya mboka asali fondation Zaya Bosekota oyo bande ko nyonso Équateur ifuko cha epoa bobanga na bino te aende ko koma député te aza kuna likanisa ko postulaka un jour te donc Nzambe a touché mutema na ye banda na bomwana na ye a pensa toujours ya kosunga bande ko na ye na mboka Équateur. Donc ye alalaka na Los Angeles malamuka en Équateur. Donc elle préfère de dormir aussi à l'Équateur que de dormir aux États-Unis d'Amérique.
non tomona mwasi alikanisa boye te oyo nzambe apesa ye nyonso nzambe apesa ye beauté apesa ye makoki apesa ye makambu kasi ye alingi kaka Équateur d'abord encore olingi Équateur d'abord alors nous vivons l'époque des Aïbo Sekota tout le monde à laquelle elle est pour soutenir mwasi kitoko oyo botali lelo pe bo sepeli bobanga te et puis bino bomona ka mwasi kitoko te ba congolais aza mwasi ya bato aza mama pasa kasi aye na mboka pona ko accompagner plus ndenge mokonza mboka lobi ke diaspora nyonso zonga na mboka na yo tia libanga na yo contribuer ye alobi olava na Kinshasa mbika to sangana ebele tika na zonga pa na ngai la source na Équateur poete na ajouter pe un plus na mwa muke ye konzo nga na salara to kabola na mama salara bilanga mama aloba mbisi na mwana okende kelasi donc babokula nyonso totangi na o totangi te bo soutenir mwana mwasi oyo ana ba vision ya malamu kasi bo benga ye pona makambo ya bien pona mbilinga te po ye azali moto bobi ka bana Équateur soko yeboye na mbilinga esimaka te donc tokomi na suka Rolina ouais merci beaucoup merci na de Chris mon pépé merci na Chacha la belle et puis merci beaucoup na bandeko nyonso bo talibiso kasi bo komelanga ka makambo ebele botika kokomela ngai po azali mwasi ya bato bo za mwasi ya bato ayene makambo fondation nyonso bo koma makambo susu bien te bo mona libana bo polémique s'il vous plaît abonnez-vous.